c'était mais la bête à basse quand on va une bossole ou pas moi. Bon bah yo non. On a pas aussi d'ailleurs aux gens qui trouvent l'orchestre. On a bête à ngana orchestre mo comme tout. Ba musu ba yi na va une bossole na ono to na ko selelo to na ndu lelo ba isa zate. Na minga la bête na orchestre c'était ba bité pour ka ko aider biso. Val na cabaret le auto. Ba ben sabina ba orchestre kini tout boké bo ba musu ba bi premier ba musu ba mi deuxième. Si on a festival on a biso de mara troisième. Deuxième. Bon. To bimi ba pesi biso prix to joaki to za na droit to kota studio na cabaret le auto. Pas d'y na studio na. On a eu kota studio beta ta ki tromé. Wana nga drumé. Les agisco parce que nous sommes dans central, bah tout sur la musique chez Bansoa ya ta moins d'état la musique. Voilà on refait beta ya awa ba master Vishura pataki na grand frère na nga le meka mampadio persona matika biso il pataki influence na ba master na bango tout ba repasser la journée à chez biso. Ce que taki songa na vandi na bango ba master ba vie balinga te. Moi bana ba masolo na bango yo mwana munga mukuza no mwana bazi bisa Vishura petit no ligoza na biso ane fo longwa ngapi mwana na iti bon so eza en gravité nga so na longwe père na so ya obengana bino wana on négocier na bango mwana bayoki te et puis ba vivant tant la bayoki nga te na pas père na so na binde ni nga na vandi pa na biso batumo bayi bauti bayi libanda bengani nga de na bino mo na vanda so ezate. On a pas vu sur un long raté, bah rejoindre na Batampire. Long tant bah rejoindre na Batampire, il va rendre avant na palais. Na moni ba yo, ba to bengo pa na yo pa via beba qui vient dans ce quartier, ma da pile ma sa vie bon 737. Celui sans pied ba. Je vous n'avez critiqué habitué pour l'empire basse mawat. Viens na biso na bi so bien bon problème na base c'est que nga so na pesi no petit na biso bo sauver abi petit na mna abi bien na biso na petit mo na quartier legi mo na ntse na base commentaire abi on a siko e bank civil bu siko bi nga tali ma sa mo pas da connaisseur comment ko lo ba phrase abo boyela nga petit ala zonga chiki bon n'importe quoi on habite dans la dynamique à Charlie Guijo personnel il m'a foutu la main tout minerval tout bablo tout ma chic de ezaki faut son batol faut son basaka ciment faut son basoba condition au bout au baba na senga pona vous allez inscrire une école ba comment on peut na ba mira ba école on a 4e des humanités non des humanités na zongi ko zonga na ngawana ya ngwana sikota ba bengani nga iswinga de sikona parler ba yibite nga na zonga chi on a que chikinde na bima bena na blebla na parler ba yibiga au micro a musicien a kene so makamni na ngwana na bimi na kepe chiki na ba arme ngana bina batu bo paniquer ponga jamais soda kanga biso songa na za donc so na kena se présenter ba otika biso ngana tiki bato alaki na bango na bando ya sco vert ba militaire na bimisi carte na nga ya empire na chena likolo na zo ya ba fongoli fete ya boye ka ndenge relateur ba fongoli message ba no betanga ba ningo so bakimi bato bakimiko mais o bazaki na sima na nga mitsu ba ju débat wana sur place ba kufiti. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata la présentation, le lot déjà dans le lobby. Et à boire et à manger parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous pour la toute première fois ici, Nakoba Plus, notre artiste, donc votre star préféré. Il s'agit là de Monsieur Godé Lofombo. Tout baïbi, Adam de représenter sous ta sali trop. La musique congolaise et puis il y a des gens qui baleine parce que na habité sur le route au collier na mkolomo jamais baleine mkolomo parce que ça la mambo belé o ya koloba na musique congolaise parce que il y a vivant na batu belé surtout tu batu belé ngana yebi ki Godé Lofombo a vivant na ba wendo ba pepe kale lelo Godé Lofombo a participé à l'album ya hérité watana ba faire gola
Donc, on a évité que y a des comme sur le héritier, que de bango. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quand moi je dis un grand merci à Gloirdi, au fond, eux, on me l'a dit à la caméra, pourquoi aussi un grand merci à M. Ledim Lemba, notre cordon, un grand merci à l'administrateur Touya, Koba Plus, je vois Blati, pourquoi chef Blati, chef Rossa, donc, tout le monde en Arabie Saoudite, donc, pourquoi aussi des Kings, donc, il y a qui tout. Voilà, on a scotché branché. Sans plus tarder, déjà surtout sur le même langage, dans Gloirdi, au fond, derrière la caméra, on a déjà le président Godé Le Fombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour le matin. Bonne santé. Kitoko makasi. Ndebenanza mbalinga mutazala. Donc température a bien, bâtiment du cœur kitoko, tension peu normale. Tension peu normale, merci président Godé Le Fombo. Nous allons répondre à l'invitation, malgré tout le boulot belé. Tous au moins timing, pénaming, pénaté, mais tous au moins temps pour tout seulement manqué. C'était un jour moko vie moko au Kana ngenge na Beli. Bazaka na concert na quartier na biso baye omona grand frère manga babi tozoluka dormir comme nga na bande na dormir toluka dormir bien na solo kili ba dormir no so na quartier vie machine à la TV vie chill sans finale azati via bien tout cas na bondi pena dormir azati balimbi via moni souci wana bagi nango abi bo menga na petit na ngana pe ya mega na ti na kebete la ba na beteli bango na tongo ba iba vina so ba bi to jouer comme musicien na biso voilà orchestre na ba orchestre ni orchestre on comme on a dit tout yang lela mais tant on beta le vidéo ya langa na sari wi ba leader ba changer comme orchestre so banda le orchestre on comme danse na ba on we que star donc biso za ndule mo le lo ba isa zate mais yo beta le orchestre ba yo logo sous orchestre c'était mais na beta basse kana va il bosso lo pango wana bon ba yo no wana ba uti d'ailleurs aux ordres que tu combien orchestre mo na beta na orchestre mo comme drone ba musu ba ye na va il bosso wana no to na ko selelo to na ndule lo ba isa zate nga beta na orchestre c'était ba bité faut ka ko aider biso na kipeti le gars qui donc na répété na ba pour la première fois na vie au moins bena ki ba répéter yo bassiste na jupe ba bilo mais na yebi na ngate wapi la wapi re na yebi rien ce que vous répétez ndeni yo ba kasi don eza don so na don eza ka don place kana ko kangela wana ba bilo to bimeli wana ti repesili na ndu soir peto kendule to beti penesili tant to vide vie pepe feli na pese mbote mano ko to bete gan lever do la bango viena azana makila ban cadrer to bete ma lever les lieux que c'est belé na mona honte mais on attend aussi si hier en tant que star patron ya grand zego abengi biso abi na yoki bino tambo beti na sepeli bozan avenir surtout soliste dans avenir comme les aki rigolas atali pe drummer na biso tis abia na bassiste impressionné nga magazi ngaziko plana na kam le les premiers jours d'ailleurs magam na beti on a yebi kute na beti ni na éviter ni la ni re na bano tuna banga nzema na nini na la ngana lukisko son na guitare to bango to ba beta ngla ngana luka to so na monika esimbi do na beti le penze mo makawa na bujeti mais na beti siko manu ko wandiminga abina nga défaut na ko vanda likola bafle pona imona muke guitare kilo moyen la tangona tele mabona santi bina mapeka passe na vanda school ko bafabi bavanda na baflete toujours est-ce que pour ça ba seconde robet ezaki ba premier concert na yo banda bangate bon ils a don au moni don au bangate et puis au capacité so ils a don na yo ngane na za boilo mata musala tu na sala na yo capacité même temps na beta guitare na yo que là on jamais passé tant na sala na studio na yo capacité ils a pe conseil so moni o sa mo do sala passer c'est que boulot na o changer boulot na o bano yo ke lengi so sala passion bano sala avec amour oui tant ce que les kinzoto zanzoto ko yo kapongi mais ba boulot monsieur da bino sala yo ils ont dérangé na yo donc changer on a boulot noté nga na yo na tika tilelo na yo kana nga passer so na beta basse na beta nzemo na yo rien donc na mona on dit lo mo ga eleki na ngo o ka passer ndo lo bien mais ce que au président to tout na
après avoir votre orchestre ni liboso ou écoute studio beta studio. Oui que ça. Au bazwa ngana. Et comme un moment où sango mo da na zone akine. Voilà. Père Bifalo. Donc Père Bifalo da na bilo wana ici là avec un cadreur bena ba jeune. Père Bifalo na salle c'est ba festival na cabaret Lyoto. Ba ben sabina ba orchestre akine tout bokebo ba mso ba mi premier ba mso ba mi deuxième. C'est qu'on a festival on a biso de mara troisième. Deuxième. Voilà. To bimi ba pesi biso prix to zoaki to za na droit to kota studio kuna na cabaret Lyoto. Pas d'aiper na studio na. Wana yo kota studio beta ta ke drumé. Wana nga drumé. Le premier studio na kota ya wana. Wana bena za doublir po mukolo place a zonga etan bazunga yepa ye mo betala tala mulai mukolo. Est-ce que vous avez venu on banga TV mo ba olobanini vie déjà mukolo pe anwalaka. Esprit na émission donc yo ce qu'on a petit dimi na taille na tout na âge na nyoso. Ce que to komi kuna ya matina drumt. Bano beta ba ingénieur de soit kati ba di abinga gangel président na biso. Bino boy na fo drummer bo na drummer musute boye bena na studio. Wana yupo melami wana ba be nga go d'ici ba bia go d'ici za na ya ona me ngata na matika ba ingénieur so me kala na bozeki wapi na beti studio mo titulaire beta sute rakini côté été bon baranki na musique ezanga te ko kanela ko dongola do yo mozo mo na 100 ba peso na miso okota la sous des fois te wana ezanga te na bon na musique ezaka so nga nyoko la bano tindo ka pampa mona petio yaka yo somela nguba na kwa obimo ke soma nguba ozongi bope moke jula nga paine na kwa no te wana paine ezate wana c'était na moni paine te zonga na ke paine donc bakana ya musique ezali ba marque wana wana choite yo mo ebika ke alugela nga problème. Mais ce que vous présentez côté le fond na orchestre beta pourquoi pas ba wana sur Mbemba Deko René pourquoi pas beta qui pas grand frère parce que vous avez la facilité et beta pas un grand frère na yo que beta na orchestre mususu ben salamaka bongo mais et comment il y a un moment moko quartier mo me vantinga ba siliki ba bio obetaka pa mso yekolela boulot awa o serveur ba dumsu grand na mo dans orchestre awa yo serveur été quartier me vantinga na obligé na tina côté super choc. Oh de côté super choc pour quartier be ba télé mais yemo grand frère bon vient nga vie o moni na ba famille zara bobuta mi na bino belé mais ya linga ninga makasi koleka donc ya zaki pena bon na lo baka na koli na maboko ne quoi yim da protéger nga makambo tu za yi donc ngane na lo ba bunde na za boina na ipsa nzambe ke a pesa vie na nga na bambule belé na mokili so ezaka pona nga fo akoma bena koko ya bakoko biso de to kumbina bakoko po vie na sala tu pona nga pana biso to ki na lupango moni pana biso apo yer moko teka teka parcelle na biso ezaki double ezaki double donc 20 mètres donc 40 mètres na boye 20 mètres na boye donc 40 sur 20 donc ezaki siko parcelle na biso ezaki na no central ba tout soka la mukishe ba soka ya ata mwana etala mga ete da fois la mga fa betara ya awa ba master vishura pataki na grand frère na nga Lomeka Mampadio pe asona matika biso yi pataki influence aki na ba massa na bango to ba ya repasser la journée à chez biso sikuta ki sunga na vandi na bango ba massa ba vi balinga ate omoi bana ba masolo na bango yo mwana munga mukuza no mwana ba zipsa vishura petino likuzaza na biso ane fo longwa ngape mwana na ipsi ba bon so yeza no gravité nga sona longwe père na so ya obengana bino wana on négocier na bango mona bayoki te et puis ba vivant tant la bayoki ngate na ipa père na so na binde ni ngana vandi pa na biso batumo bayi bauti bayi libanda bengani ngande na abwini mo na vanda so ezate père na so ayi mama buku panzana na emission père na na loyenge mo buku panzana o na pa panzi ba vishura na ba masana soki comme il vishura sa timbela ki jango soki bango ba bandi ba bengana ya zo calmer bango mona te botika yi soka ke pa père tout panzana soki ba masani ba comme même ya picho aligaza na biso ba salinga boule mo ba bi bon picho to banotinde pamba te okima biso
lomata so yeka wana vie mo bengo petit sombela sardine kuna siko pa ba te ka sardine a maboyi abi ba sardine ta fofo kene na kwa kuna mona poke na ko sombi sardine ndio pe bula fu somba sardine zo ngara rapide wana sentiment na ka fona zana ba mais ba tinda sindora pues aki pena cop ngamona sentir que za cop na ye na parler ponga pena ko za génie za bana bomona na ye na parler na chemise na ngomoni ba père na biso ba organiser biso pena mawatro ba père na biso na parler na biso ndeti nga siko na boîte à couleur te mwana nga so lu couleur moi ozongo te ba père na so ba na ba boîte à couleur na ndako père azana tenaille azana pince ana râteau ana pau pioche do eloko ezangi te na ndako na yamba mona du parmi ba boîte à couleur wana na ju chemise na mona tendon ponga za artiste pena bana bomwana na du feuille na komi pena na tinda marate sali pena rombo na tinda maka te na kati na du chiffon na obamba sko likola papier wana tana longoli bo etika na elamba propre na ebiso ndeti ka dessinateur nous avons bien usine na tinda marate na du chemise na populi on ikauki na lati on sko na ega pa ba vina mso mina za contre mi mabeta ba muninga petia ngwa yi mara gode akawa kende sombelanga bauti na ti ba wenze mamona tourner kana pisi ba odo bon la tinda marate même si je viens la maison petit non ça neli oh ça va bien neli ti ba mesenit après mabina la gimba na linga ba on tropea na zone ngolongwa kati mona ba bandi ba G de 6 boy mabina so on vient ngapena kota match mo non Avant na kalabongo wana ba fe ba mona loko ndiko ngo kumaneti masa na bonga lo za petit selon bango tipo bana ba masolum tshito senga tenga na yoka menga sikona ki petit mo na yoka ngamandika na vina nga shora loka vina nga zana ngapi fona ya mais siko par rapport à orchestre ya Vécho Rambemba présent sur Rambemba siko obanda ko beta na évolution ezaka normal parce que ba se wana pende bondo beta bondo zo modo chuchula rien donc ko te bondo beta ka pona musique ça sina colite tant on a yokota pas Vécho na coli déjà naza pena mukolo donc soki mbongo ezali ba opesanga et puis avant na kota wana nazaka déjà installateur na ye pour Vécho azali na instrument so ba lo be instrument ngana bimanga na obena comme installateur mwana muke na oyaka na ibisi bino boluka nga ba pomba bakiti bilo na ka to kotsa na bar place pour beta ngamo na tindi ba pomba bochela nga ba flow bochela nga ngamo pena na bani ko câble et puis na sali son bobeti ndulu ba futinga aussi ba futa ki vie la instrument bango mo petit ko po installateur aux à l'aise ba ili mo ilo mo kilela bien te za luneti lelo te ba ili damage ko senga makambo tu sera biso melana biso ba bierte ponga na meli bière na kimokolo nga même pepe ka yeso ala mungile lo kutinga na mela bière au kamo ezaka ba kuya la vie choisate mona na mela pe bière nga mela na bière te tana okola mais siko par rapport avant de mettre tout sur l'empire bakuba eloni ni salaka yo olongwa lisusu e passion rambo bonga pa Vécho na longwa te ba yo zongane na ba empire olongwa tant ba yo zongana na ba empire ezaka na vaina na palais na moni ba yo bato bengo pa yo pa via beba qui vient dans ce quartier mais ça pile massa vie bon 737 sur les empire bako ta ba benga na kete na kikuta bango na bavanda ba vient na bagina système ngo balamisa ba damage mo ebele siko ba oliango na spectacle mama na damage zana ba oli na kuta bango balongola ba chemise vibu na tuye yo vient na sali commentaire pa vibu petit na biso wana o vibinga bana o critiquer mouvement na bango ke biso mikolo ya mo ino orchestre so mo ni musicien mo critiquer bino bondi maka o critique wana un jour o futa pire futa bango vibinga zo critiquer biso pena pire basse mawato so vie na biso na bi so bino bona problème na basse c'est que ngaso na pesi no petit na biso bo sauver abi petit na mna abi viona biso na petit mo na quartier legi monde entier na basse commentaire à viona siko e bank si vie bunu siko vie binga tali masa mo pas da connaisseur comment ko lo ba phrase abo boyela nga petit ya ba bina vie bunga tuni o beta nga na ebite afo yo vie bunga pa moni militaire amoni pena oui mo ebisanga c'est la forme abo so bo beta ya kana o memo na piro ko basiko
moni eleka il est wana siko ezaki neti na banini wana toza na 91 91 année pe nazo présenter examen d'état même année ezaki na 6e moto donc na kota empire bakuba na uta na chik blé blanc nga na koti chik na koti na kiti bakayona na badirep siko avant to kota détail parce que éviter ceux qui va pipi kali ba bandimaka bongo mwana chik moi bleu blanc azoyaka da réflexion ezaki mon problème te ko créer bon problème te ba série wana ebitelité tala eleki oko lâcher makambo yo kana ba mona ngorara siko bete sur après ce que bango ba solo li ba mimaka ondeni bon tangu ba isinga kende to memosko na pi ngana zongit na nzela nga mona bi ok ça va perdre ngana no bete ko na jamais na nzela dana changer boule nga bi jamais na ozonga na ngati siko ba masane à l'époque tu vois na maki mutani bana sisi ba ko ta maki to na maki na lingwala na parcelle foka siko nga bi na dani na ba master ponga na kota makite na bise ba master nga na ka musicien na beta ba na ba samedi ba butu nzonzi ba ni so na koti maki o déranger bino et sanga na ya ba 2 heures ba 3 heures bien te nga na na parler mais na ba no ya ka to travailler ka jour on so na ba na ke na ba master pour partout na tanga bana china so ba tala be mission ba o témoigner nazalaka parmi mes élèves doués à classe bandana banana première primaire donc batu batangisanga na batu tanga na bango bandima te na koza musicien normalement nga fona za la savant ou bien génie quelque part pour mama chic surtout no chic mo déjà premier de la classe fo bosana ou bien to bano bundana nga beti masa nga loko ki c'est bon dans ça l'option ngana zui na za diplômé na obtenant diplôme na ma en pédagogie générale na bu na tangisa ngeza na bana psine otala monsieur na biso monsieur otangisa pe mais tout ça la stage ouais stage ngana okende pena na ba lycée na sala stage na sina kuta na élève moko atimbelinga penga monsieur na biso ngana bi petit calme ba doit comprendre te voilà ba tu vas mettre il va falloir continuer à tenir chemin daite le chemin on a enseignement o mela ba créer on muni ba kuma milaite ba prof ngana yokela ba ngoma wa trop bateau pena ba sala vie ya bateau ba ko tsa mayele na mito ya bateau metande ba za négliger na Congo siko na za la basi c'est na pona basi potale mo libumu ebimi prof obima libumu ndeni loboko ko osara okomisa ba Bavaria lokuta ba nini ko senga bana ba biloko ba makamtuko mo mona bana biso eza normal te. Imaginez bien mettre à 5 bana ba il est 2 poissons. Tu trouves ça normal? Tu commences à l'angoisse. Moi on a venu na classe ba 5 so to tanga cours ya botanique. To tala cours ya zoologie, to tala cours ya boy. Ce qu'on mettre à profiter na ba cours wana luka ba biloko ni ya rotinda. Pour ma famille d'amis. Mais si par rapport ya ndengo lobi wana okomo raisonner yo mo ke empire orchestre batata ya mikolo sko nini siko convaincre yo na kenanga maki na kuta ina ba massa na expliquer ba ngabi batampiri ba yego zwanga ba massa ba buda ba jamais mbimba yo mtu kumi na porte ton diplôme jamais ko sala ngote ngape na yoki ba massa to travailler pour na pena élève pilote ya classe ayo na travailler na ba master. Et ngana kuma na niveau pena ke prof alobi banda lelo élève mutano pesa cours pour biso na pédagogie éducation physique ezate loi distance 1 DT biso bina éducation physique ya peda to komaka pena ce que faut da mayele prof na ta comprendre ngo akomi singa pena élève maître et comme na moment mo be préfa longolinga na école na mo erreur na sala ka ya maloba ba prof ba ke biseke élève on longoli si pas un moteur ya classe na bango ala moteur ya école malobani monsieur le bar lisusu basi wana 6e kama kitete sa 6e alors wana kutu 6e te to na 4e des humanités siko sala di lobani to vandi boye préfet koti préfet ezaki institut mbaki père son âme préfet na biso atika biso ataki na église na epoza sebeko ba ECC biso azaki na église na 4 écoles. Si vous avez un chic, bon, bana basi tout beau pesanga ba kombo na bino.
pesi ba kombo banda lelo bubano ya répétition ya chorale bana batumbuli misata nga mise navana musika musukuna nga navana lemba nga pena koyaka boyo za pasi abi boba bavana bisika batumbola misata boleka boy baleki baoya pembeni boleka boy o nyonso misika bana lelo bolongwe n'école nanga bolongwe boluka bekola pembeni botanga bolongwe biso tuto otalaka sipongana makila ndule nazolandaka conversation ezoleka ti alinga kenda zone ya conseil ngana opesa soba obenga yo conseil apesaka babiso na chini jola abiso bazobenga yo oza mwasi bembali kendo oyoka likamba ntongo oyoka bongo réage zate kovani na musika baobenga yo wana oya te yango wana epesanga kanda bolongwa boluka bekole na abimi akei ngabe na telemi ngabe moni makambo na yebisaka bino yango nazotya litoi yoyoka nano litoi yozobude nano moni makambo prefa alobaka yango tamba oyebiso bule yoka nano bulu yaka ata oza mwana mwasi babengo na mobali kende nano yoka ta mosu mpe eza aide ta mosu bolingo soki oza obala oyebisike non papa nga naza femme mariée merci mais ovie mpe atika na ye à l'époque vie mpe azalaki noalere sikonga totambola nde tokendaka nde na banganda tokoti na nganda moko vie abenda plan tovanda boye na kati ya nganda yango mesi oyo atangisanga na 2e primaire 5e primaire 6e primaire ye bakoti na nganda kuti ngana mbemba boni nga c'est bien abano yebisa bato siko na bana atangisa na mokili élève doué oyo na mama classe osama mama minene na mboko talaka na nganda siko bon siko mama osala ngo te nini talaka bato siko ya ada na kata likaya hatuna question ngana zonga zonga chiki eza pona banwalera bango ndi basala kozonga chiki walere pina basala débat ebandi wana siko maître tuninga siko zapi ngabitenga na tika chiki nakoma nga musicien maître alela maya miso bimi abi non il jamais kokata chiki jamais de la vie jamais bon siko bazonga chiki eza nentaka bato na kata drink nazoyoka bango nde baoloba siko moko azalaki wana aza na motu na relation na nsiti mbaki wana abimenga na kobetele bale na ekolo bato na nga moboye mpe azongi na epe cheki siko nga mwaye te nga nazonga so bacheki nakomobude te maintenant bitete nga nazonga cheki bon na epoke wana nabetaka na dynamique ya Charlie Kijo personnam ye mta futelanga tout minerval tout babloko zonga cheki do ezaki fo kosomba tol fo kosomba saki ya sima faut somba so ba condition oboy o baba na osenga pona ozali inscrire na école ba comment on peut tina ba mira ba école on a 4e des humanités non des humanités na zongi ko zonga na nga wana yango na siko to ba bengani nga iswinga de siko na parler ba yibite nga na zonga chi on a qu'un chicken na bima na blebla na parler ba yibika au micro musicien akene so makamni na wana na bimi na kepe chiki osenga ba on peut rien li tout po basi ba baile ngana makambwana ngana bibona o prouver bango sikoyo nakena nga makiti ba prof ba koti na chiki boy ba comprendre que na zate ba ke sa préfet mwana no ko benganete tangana le kana ba histoire mo ebe yamoni ba jalbise za trop on a de histoire vraie ba ke sa préfet mwana no ko benganete si pas dans moteur ya classe on a dans moteur école na yo préfère comprendre te beaucoup no lukai bino mo lukai parce que ya comprendre bana chik ba yego lukanga siko chez biso en même temps na parler bigo ya likro mais bana chik bena blé blanc ba yo tozo lukambe ba wesi ma te mbemba age na bino atanga kazate ponga zeki mwana suka chez biso ba mbemba age na bino atanga ka azate ba bité ayipsa ki biso awa fanda kawa elle mo pe ba ser na ba il pas dans la musique on a zonga ne pe chika lo ba te obi ke batinda neve na moto bona va ne gosse buchanga na pese mbote gosse buchanga ya pena banquette ti ne kolwana est-ce que babimisa ka okutana na bana chika likenga ba expliquer bango ke en tout cas to yebisai
siko bana chiki bazongi balandinga na makiti bana na nini bakutanga bena dopo boke c'est le baby c'est là boke c'est toko tamna ba maki on moni musique to bana obeta on danser toko tamna ba maki donc bo sala ba rap bana tongo tibokulala tibola muki bozaka bino na ba cadreur ba ekutanga no yo bana chiki mo ba luka yo na palais ba bengi son école na bino wana pa okenda okota wana etana ina palais na palais ko bono considérer nga ba bona tant mutu azaka te pour père na ça ebiko mwana bena génie père na ça ba mère ba palais mo meyebi na bango mais ba mona ngaka naki esprit kaka artiste makame belebele obiki na kenda bena na école boy far préfet vandi na bureau ngana telemi wana ba prof wana misato bageno plaider pour na baza wana préfet talinga pena je suis pas prof wana mais il a l'air d'un gars sérieux le nègre mon nègre mon nègre là na ngamu da calme mais na sala ibongo pona nini yemo pas comprendre na sala na pe grave te na la nègre maloba na ye oh préfet lo ba trotter pour ba prof si ba loba na eka ba bisinga ka bana le lozo en classe na zonga pe classe ti promotion na nga ona ya mbaki tant toujours ba diplôme d'état banda mbaki banda nani joie nombre d'élèves bon te ba examen d'état donc maramba prof ba yipseke gaza moteur ezaki ya solo et salama to komiona mbaki pour la première fois isala belève belé bazwa na pédagogie voilà ndenga la zonga chiki sikoyo tana yipsi ba massa na lisoto zaki na on tana yipsi ba massa na ke ba yiko zonga na mpi ba massa ba pexingati kato sisi na zongi pale na komi na pale visho na kuti avanda libanda na koti na ngape na bimi na bivie wana beta na super shock na fie bo bige batampir bagi bazonga mais atara okesa batata mba via la boniko baloba ni ngabi o baloba ina tuke na rap na mo zo guitare landa do vie pena mtati yemo mtasinda mlezo guitare landa mo ayiba kiti na moment na super shock ezaka okesa na izana quartier mampire donc ça munene loka vie na ngata kina vision abi zo guitare landa ponga zaki na basse na via sombelanga déjà na loka ba mission te ba kana okesa na lote na ya na landa bango siko na basse na ngana komi kuna boy vie bungi sabeti vie na ngambanga po vie bunga munoko danser vie langa ki vie langa bungi 737 bambote ko to zalinza mapambolo po lelo so bato bayibinga boy c'est vie bungi ba moko obike ya beta vie langa na mbanga be petit to kumisa leki monde na tsewa pia kimi faut ça calme vie langa pa komi mawa po mo ebina na kimi tant na bimi au final ngana zongeli force abi oui na ifsa gone oh la leki monde entier yo siko tina yaki wana vibinga to talanga vibinga telemi ake kota à l'époque le matin ba repeza lo kwa neti le loté on ezaki na lia répétition to ezaki na parler ya répétition ya empire baku bon on répéter na chez Maki nganda empire ba ben nganda empire chez Maki za juste wenza bayaka okitia sosa au moni tribunal de la paix au izarana so si tribunal de la paix nganda ngo yangwana chez Maki bar siko chez Maki on est dans la terrasse na balabala na kata le pont jusqu'au bar na kati kuna ndampire répéter na sima il a tenu lelo ba répéter comment que bo répéter na bar du mois salimine konzo aina repwana po kangana no président esprit atal na président ni botinde les 4 bières yemo paye laisse moi $50 à que vanda monaka quelques minutes après tu veux prêtre botchela ngazabolo o bino bo répéter magamusu ko so 50 o laissa moi 4 bières ezana moi botcheza bolo ba repa mikolo ne koma o rep ko za la bonté rep à l'époque ils en coulisses même ba mécène empire ba ko ba vie madi ba ko ta na répéter ba suka kana ba ona bar ba solo na pepe kala si so na ma zongi na rep vieux soit côté qu'on n'a pas bon va répéter bah ici tabatali vieux bunga ou dans un projet un jour la salle orchestre il a absolument mission pour jour au long na bango OK ba bula ila ka ibongo de yana be pokwana ba ici mbala mo te tout de suite basi c'est trop tard on a empire de répondre vieux bunga bimi alembe ici biso petit retard fallo y avant to vandi alba bona bango nga kutu suanga de puna yona kutu yokutu yana ko batindika kyo kutu simba na odena zonga nanga po na yona na pression vie nanga
tu vas na biso vi ba omela nga pe ubana ba tinlinga secret na wana bano bai ti vi nga vandi elo ka ba ipse ka leki monda ti zo tungsa e vetelinga petit so bo beta pena yaka vendredi na concert nga no sala to beta na vai na nga pe vendredi on a concert loko elo mse frappanga elo mata na ye concert na kuti vi mon na porte vi portos vient na vai na porte na ye na bive ba benga nga na vi bung fana kota viena yoga réponse na bi petit ozo ke sabana mikete abana mikeba kota ate tala réponse à pessime yo be nga abina nga awo eza musique na binote eza pa ba mikolo via ibika ke bato ba futa tikana bato ba kota eza ba majeur ba mikolo yo minera boya osanina via boya na kota mais les lotés les lois minera ina porte à coutume d'ote tekeli mais ce qu'on a ngana na président ko de surtout zongo mkia boza na bar na ba vebwing na bar explication no mom ke répéter ça na kati mais il y a répéter quitté vebwing bon yé n'empire bazaki 2 hein OK bazaki 2 vebwing na vedoris bon vebwing azaki le rôle à abetaka na muta sima de ce vebwing vedoris abanda concert et vebwing a obetaka na suka. Même la répétition, on a vu de ça, on travaille dans le répertoire, on a après. Na sens mais ce qu'on apporte que les orchestres balam qui étaient bosuka ende. Natika libanda na kota te na zelati vibunga ya. Wana ya koma ete. Wana vibunga na ete. Tant vibunga ya yo ebisa ete ngam na bengi. Ali bakoti biso. To koti na kati empire bando beta, liboso ma lever le beta ki ngana vandika na otala. Empire pe babandi et l'eau msuna o préciser donc batu bazati na concert bot bazaki na ko empire ba ko ba mpiaka do na ko empire ba ko ba na besmo saranate donc le beta bana batu bazati car ba massa ba vie a bongle ba ya pekos ba vie dia kiese esili batu bazati. Donc, tu vanda wana, tu observer, na empire bando beti, tina moment moko, vibunga yo benganga, petinga na kota siko. Yaka obeta, petit so baby sin le bete na obete la yo. Ni mati. Wana la police ko, vibunga do psa. Obangi. Atenga na bangi na ngate, pana bika osepela na ye. Abi bon ve na vandika rat ti ve bunga ya matina podium ngape na ina matine usenga ve mepe basse ve mepe tellement banda ki banda suki 1h du matin a beta zaka yemoko bazaka de ve mo ndombolai ve azaki malade a uti ko bima sana azaki convalescent fallait pas ba peksa ki avant na parler so ve me patikale ka yemoko obiki na ya wana na sengi ve mepe basse apesanga on a pété pesinga bas na bango na du bas na mona déposer na fongoli usnanga na bimisi yanga na bimisi compresseur na tali ampli na bango mal réglé ba yebo régler onte na tali pe na vrai ampli à valeur mais ba yebo régler onte na réglango na chipe compresseur na régler na fandi na discipline mo vesho apesanga na chama kelele te sonaye basse nanga sina accordé déjà naza posé na obeta te no amsuzu tutututi ti on est qui bon na muke mission mukolo cha makele te na accordé basse nanga na tali ampli na ibi déjà que son na no naza déjà ingénieur de son tinga na kota na empire ba ko naza ingénieur de son naza installateur na régler na fin na pepe kalepe ni dara du micro vebunga matina basse na solo hata nete mamuza na sima ya du micro zo solana na ba fan ya bongle ya pekos mikolo danser to bunda aux empire na bino fo bochangoka poa nezara présence solana public kuna na sima ba opesa blanc nzembe obeta pepe kalem na bani nazalaka pene na ide pesanga bolingo na yo atize bandana suki tina linzaka siko musique ezongisaka
Bon. Eh, Lomatana zongisa. De niveau ba yo que la basse nan ba yo quand on te bana ba betarana. Ba wina bon. Pepe kala tourner. Puis zalate. A tourner côté en plus basse na zate. Amonika en plus a pamba na bafle. Pongana système na tele mangana simate. So ba chanteur ba tanda mi ngana na coin na bango. Banda bo mwana. Ndenge na ngana linga oza muta simate. Oh, vieux Caleb na landi trajectoire à Talibou. Petit moi dimi. Fia comprendre été. Oh, amoni ke ye ayebi o te amono te. Abani na bomo ya seko kino na liwa. Oya na mosapi na la tisalopete. D'autant abano yemba sko tu ka ba ku ezobeta na sima. Pour pic pic pic. Elekeli vi donc ayo kango nanu te nde ba betarana. Bomanga ekele na yo na motema zalanga bimeni ya maka oh zala na ide nazo landa tu na emission ta ko di seben yaki benalo ko libabe na bango don naza makasi mona niveau seben ko animé seben le vieux pena ayoki sentiment où ezala raté côté lié nzembo pe ya suka concert ici li bato koni die ba concert ici mais ba vieux na ba olesanga ba mbongo Baba Mbouala. Bah, on a télémi donc elengi vieux bon plaisir à danser. Si vous battez tout tiki non calme koti. Bah monsieur tout ba paki o tout ba na podium on a donc mutu tout paki ke. Vieux texte maintenant du pendant oh le fombo. Moi ne comment le fombo banda. Ah donc à le banc on même jour on a podium. On a yo kalobi oh yo pendant do beta ba basse le le fombo combo le fombo bandi. C'est que Papitex me tape ça au combo. Papitex me tape ça au combo. Papitex me tape ça au combo le fombo. Oui, Papitex, président Papitex. OK. Tant à si pour président Papitex a qui veut bien. Président Pepe Kalé peut veut bien. OK. À part qu'avait dit l'opposition na e pour y aller moi na gitambo bana gitambo c'est là ba on tout ba comme ça dragon. Ce que expliquer biso bene au mois d'imi n'empire air yokuta au président ezala Pepe Kalé za orchestre nani. Orchestre na ba mi ça tout. Donc qu'est-ce na bango 3 ko longola te ko baksa te moto pa legi moninga zate. De bango 3 ba fondateur orchestre bango 3 pe ba président. Parce que bango 30 le bien mais batu ndenge nini ba yo kakara biso tout yebi meketo bana mikemeto yebi ka mingi mtareni a chapeautara Pepe Kalé. Bon ezaka lika mangenge mais batu belé pe ba yebi ke tanga empire bandi banzembo isala succès ne banezaki banzembo dilo vieux dilo. Et vieux Kalé lo azaki kam tangenga chaque fois ta vedi lo azo renier yepe so atindiki moko yokani et après wana pe comme na sermo boye bato âge bazali ba yipso que c'est Papitex banzembo zo renier na mpire za Papitex et comme il y a un moment moko wana za ba vérité toute vérité n'est pas bon à dire que moi ba bebanaki moi garde d'esprit moi ba bebanaki comme benaki mutu na mutsora mati ayimbina ba chanteur. So pas Kitty par exemple soit Mati a une ba chanter. Comment il bon série moko ya. C'était dit à quoi ba net garde d'esprit. On va vérité toute vérité n'est pas bonne. Ah non, ils a histoire tout sur le bas voilà voilà mais ça va y ba. Ba limbisanga ils a ba vérité ngana obimsango jamais. Pour na dire ça la bongo. Secret professionnel. Bah secret professionnel. So ba no bimsana ba vieux msba lo ba thérapie tu bomba até mabe. Mais siko il c'est sûrement dimi. Album il y a liboso yo participer dans Pierre Bakou bezara album ni est-ce que thérapie accrochaka ou bezara na ora moi même eh tenga ratata ngata na kotika to beti divisé par deux et puis chef d'œuvre tilelo bon que c'est interprétation beta rappelez ba tata moi ni na kiki yaka kolongolanga pene na elongi. Oh, la chena moto. On a dit le bête donc tilelo betara tilelo na bekala na banganda tout oyo ko na ba feta mais siko neti nzembo wana ni lokola ndoto masuwa matiki libongo na tunise na bandeko bangai bayebisi ngai totiki kini malebo siko yebisa sono ba enregistrement wana eza neti nzembo wana masuwa ndengo yemba wana na ebité bilom suto ko Pepe Kalé personnam ninga baksa ba likolo wana ba blog wana yite na ba studio bon travail na ba boule za wende
Donc kokota nanga nazo kota tant na koti wana 6 mois après empire bako ba fait voyager et kende tourner mo ya en Afrique de l'Ouest en Afrique du Sud. De miracle banda musique et banda ya Congo ba orchestre me super salame après mais on est daki ya liboso. Donc ici à côté pas même 6 mois surtout muta 6 mois ba me la voyage ngana kenda na voyage siko ba ke découvrir que ingénieur de son, installateur, drummer, bassiste, le génie ba ke yebela on a voyage. Et puis star na voyage. Oh na voyage pour bobeti boy na tongo journal ya mboka wana na tongo ba tchenga na première page. Binotu ba monsieur bokota kala bobeta kuna banda kala bolamu bina na tongo journal et un hôtel. Bachelo fumbo na journal na ba pays wana Journal à tricage te. na ajona ubanda tricage ndeni do ba yepe na ba comprendre bina que aza mordant. Voilà. Voilà ndo lobi na banzembo yobeti ya ba chef d'œuvre tilelo e betaka mais ce que tu nto yeba sikoyo parmi ya bloko wana air bande ko beta obeti déjà banzembo ezo beta ba chef d'œuvre mais ce que banzembo oyo mingi beta air ko tani bande sala succès aka banzembo ya Pepe Kale ou bien zape banzembo ya ba président mususu. Ouais, le premier album est à Pepe Kale, divisé par deux. Et tant aussi si divisé par deux, tu as ça la musique clarification, il y a président Papitex. Qu'on appelle sous bas chef d'œuvre, chef d'œuvre. Tile le bêta. Tile le bêta en le bien. Donc, on est à président Papitex. Bah, Iveti bio etikala au président Papitex a foulanga pena. On est zanani. Ils ont des petits le fond bois. Akoli a pas vaillé na bakolo. When la rana il bon mami balé à Papitex. Et après wana tu obita maman m'a pas ça. Et rata pété tous les trois wana. Quand il y a un moment ba président ba comment il pena que na comme enfant chéri. Pour na yiko tombo l'orchestre. Oui, que tombo l'orchestre comme qui enfant chéri de le bien empire. Est-ce que le lot tout le monde a pu bande kono muso ba sala pe intervention le ba mo bananga tout na pe questionnement muke na parenthèse ka en tant que guitariste. Est-ce que le lot to ko lo ba ke guitare au betara lelo ba simbisa ko pe moi les titres mo bo était pas ba président parce que to ka bande ko mingi lelo ba tika beta guitare ba se transformer en musique gospel auto ba comment ba chrétien ba non guitare musu tondo beta na zaga esprit ba so musu so na esprit guitare musique eza moto eza gwa ba kota so bala na ebité yo est-ce que ndo zaki pembeni ba Pepe Kale bongo est-ce que ba kota ko lelo mo bo était pour le fomba beta kaka bon eloko liboso na obeta pena c'était ba tona ba loba bongo au monité que la plupart na bango bayoka na sauter pour bazaki na raison ba bana obeta guitare akisi c'est quoi dans l'église mais bato bato yo comme bato beta te vous comprenez les daki akisi ana raison biso bato to sali akisi te to ya kokosa te na TV bato tout monde na ba loba ngana bongwani bana raison pour tant que ça la diable et vous en a jour ka fo bongwana mais ngana sali la na no diable te si on a bon ni pour na mona nzambe na zo ba baptême na nga bonne et difforme na botami na famille oyo ba ibi nzambe ba laksanga nzambe et na koli bien na zui grâce tant na en empire bakuba na kuti makambo akisite ti na kota empire ti na longwa na tikali ko assister na ba réunion spirituelle te. Ah, là, c'est très bien ce que tu touches place à notre soleil, na gloire dire, tu dois préparer mission. Et président, tu sais là qui te donne c'est là, parce que le président Kodé peine à toucher point haut, gloire dit, pour y avoir réalisateur là, héros de l'ombre, on a besoin de gloire dire dans la cima caméra. Tu sais là, on déjà pour avoir tout ça l'émission, moi tout ça, total ça kaya, talité au, té bao ça va au kende des ala. Abina on a tout une question moi, on regarde na komaki. Président Godot lobi qui depuis kota empire ti au longo empire au tikolo ba mamba qui c'était le monté maintenant on a le solo moko ba komela biso et to ba ki to yambo ba bike Godot le fombo il y avait un moment ba betarao Masasi au kota hôpital bon dépenser bon ebele le fombo zo bikate après Pepe Kale azu le fombo akena echena na pale après quelque temps le fombo biki abeti coup d'un album cocktail alors que dépense qu'on a fait même si bangalé ma hôpital bele minene mais et simbati yo raconter sur mon monde et ça vrai ou faux faux wana lisolo lokuta ngai tango ba betinga Masasi
na butu wana kaka ba évacuer nga na ke tolukaki bopito na butu wana esimbaki te po babetenga masasi na bandal ezaka nonde bandaki bon nautaka concert nauti concert ya Empire Bakuba tosilisi e tobetaki na nganda bayaya e bayaya nga na époque navandaka na bandal nangi mwana bandal na série wana tokalkule banda bayaya ti bandal ya nango aveni kasabu tozonga na biso pied polara trans bapesa biso ata mosu mpe lobi koservir na palais makambo ebelebele na balar mosu oliaki na ndule tomanoya na biso makolo tokomi vers Clides wana toza ba 0 r tokomi vers Clides do toleki rompo ya bandal toleki station tobando pusana côté ya Karine Pala toleki Karine Pala moke to atteindre ndeti hôpital à Clides tokutana sikona ba militaire en tenue ba militaire ba criminel te wana ba militaire en tenue na ba arme donc ba mission na mo ezali to solo la te ba tuna bino eloko te bazo boma bino donc ba ye ta ba moni biso nga sikoyo banda na kola ba fanatique na nga numéro 1 ezami ba militaire banda na betanga na bokesa ba quartier ba fan na nga ezaka ba militaire donc na comprendre jango te mais ba expliquer ngo moni biso beta bas lokito on va da bena ba arme ba pena ba la donc nga ba fan na nga ebileza ba soda siko ngata na moni ba soda na ba arme nga na bina bato bo paniquer te pour nga jamais soda kanga biso songa naza donc so na ke na se présenter ba otika biso nga na tiki bato alaki na bango na bando ya siko vers ba militaire na bimisi carte na nga ya Empire na tchena likolo na zo ya ba fongoli fete ya boye ka ndenge réalité la ba fongoli masach ba no betanga ba ninyo so bakimi bato bakimiko mais o bazaki na sima na nga mitsu bazui débat wana sur place ba kufiti ngata na moni siko ba likso na kima na nga na boye tano kima na moni na kui na terrasse na bandalwana l'état na zo bima ba continuer suko beta ali na ke na batami na sima ya fleur mo musika pete nzambe ka alingi te ba mona nga susu bo ba on peut le roi ezaki bazo sala sabotage ba ibika ka wana sa juju ba masasa kufa ba ke na ba mais tabali ba kende ba zongi suba nga siko na sima fleur ba zongi pa bato ba koyega na mibale ba cheve ba so kaka na misu na nga na omona do magam na mona nde bo tala na film nga na vivant ba cheve ba kaka ba ke nga na tika na sima fleur wanga nzambe bon na telema na kimana nga letana na telema bo esimbite oge sina jubal na lokolo na jubal na mopende na jubal ekotinga na mukongo ibimi ya libumu na santi bina nzoto esimbite na talibo jacket na lata ita misuni na makila ngabia ngaya mena bela komba Jésus bela komba Jésus la scala des murs on est aquí kezaki le pongo ya ba firme firangoma les lois da secrétaire général ya mouvement nanga soutenanga dans Londres na PC bambote do ezaki le pongo ya bénédiction ezaki pa bato moto alinganga makasa soutenanga jamais na kwa kufa wana na ba pota no escala des murs na scala des murs na ke tengo pour le colosse bukani déjà ba le bukiam na ke tengo ti na ke betela masa na mo Léon Lumbai tana beti côté non so ba yoki ba masasi na beti belé siko tana beta porte papa na bango ala muki atuni nani na bingai nani gode pero na bike gode za mwana mobutosi obike pero tana ero ba masasi beti pero na juiris ka fongol nini nga ba beti nga masasi ala musi Léon na ero wana to bani da to komoko ta ba iner Léon kene ko tikaye Léon azunga chenga loboko to bano kende to komi pembe na ndako nga bite to sinali na ndako te so sinali na ndako fama na bébé paniqué to ika pa pepe kale to beta porte lukaka pour se rona piéton na carte
toluka car mo baluka hôpital mo basoigner nga pondeza boye namona nayebi pe teke ekotaki na mokongo ebimia namoni kaka na panzani nga bi atamsu lisasi eza na kati ya nzoto mopende pe nazosentir mpena te me lokolo naosentir pe te me osentir ke eza so kotambola te tokomi wana kaka ata babeti pepe kale porte pepe kale vie kale babeti lo fo massage babeti lo vie kale akiti mpena na se ngai oyo mamona nga te wapi donc kao vie wapi ye nga na biprese ngai eyo ngai nini kozala bien na bato na biso bana bandal nzambe apambola bino balongola bakar na maboko po bababala na bandal ekoma baparking do ekangami so karo fale bimananga eza na nsima bazotombola kar na maboko po nzela efungwama nao vivre yango boye balongola mpena bafungo nzela tomatia todemare kara makili ezosopa na kati ya kar wana tokei na hôpital ya Kitambo tokomi na hôpital ya Kitambo te pepe kala atikali abibukende tokomi na hôpital ya Kitambo masasi azo seigneur moi pétain